Salut Nabino, surtout au CP là on a www.clebois.com. Là on a Nabino Freddy Akimbe Doli l'oreille l'équipe propre ya Onge Akimbe Muninga ya neki tanto di Weber Remeyang na lobanayo. Ça dit makambango siko ebandi. Makambango ebandi ndenge mikolo bozo ba poani oza trop côté actualité mais ça faut tinanga te. Les ba osa ba biloko na bango ngai funa kindara ba pembe na bango na approcher bango. Net Léon naza ko approcher depuis to Savané. Et puis tu savais que tu as la moins belle. Moto aye susu kolamusa susu de baba kuti ba bosana écoute na Congo. To boule kaka lwambo makiadi tabulei mais ba de baba ba chompoi ba moins belle ba bosani bango. Ba jo poster ça dit voilà quoi. Mais merci na yo l'homme à la Porsche Cayenne Evra Bisango Chancel Mbemba 2002. Awanazawa de la nation, l'homme invisible, immonable, Moutolo Baki Nangana Lukaye, Nakutana Ye, tout sur les belés depuis tout Savané. Autre sur la ebélé, malgré Naza Moto na ba vérité, mais Naza beauté ba chéri, ba vérité ko bimanango kaka wa nyon surtout pour Nazalika Ngaye. Savané de Pécho. Boni papa. Ouais, tranquille, tranquille. Un peu fatigué et puis un peu stressé. Par rapport à la soirée, tu as préparé la soirée mounene. Mais ça va, grâce à Dieu, ça va. Ça va, grâce à Dieu, Ninga Lobby. Ça va depuis avant, Tokoma na Katima ya Bema Solo. Tuba d'abord, ça va depuis na Katia Wenge El Paris. Nengo Bandaki. Au côté Wenge El Paris Ndengenen. Pour nous, la version où il y a une version. Mais il y a une version où il y a une version. Au côté de on dit d'abord aux hommes qui ont à l'époque. Pour Wengel Paris, d'abord au départ, ils avaient un groupe. Ils avaient groupé. Au départ, il y avait un Rikoko, tant Wenge, il fallait voyager, tout. Et Simbarate, Rikoko, Bakotara, il y a un collégien. Rikoko, il y a un éditeur, il y a Disco, Disco Hit, je crois, Disco Hit, mais pas quoi, un truc bananique. La produiseur aye asala mulanga malasi tant c'est mulanga malasi tant c'est clip nango na pauvre Beloti na saluer mémoire nae c'est on a mondela bina wana tabatinda na kin et au sala ke et puis ça rapina goto puis ça a danger et au sala ke wenge siko e go ya mikili tango senge bazonga mari pour la tikala tant mari pour la tikali et puis à côté na ligne pas créé pe asala album nae ndi asala kamulanga malasi na pardon nganga nzambe na ba mission ba accompagner lo ba joli mobiala ba to belé ba tenori soagi na Victor Eleison comme on équiminga après ba sera léger ma colère tenori c'est moi zara na bo mabusele on est mabusele na Victoria tenori c'est moi zara mabusele na Paris bo bango ba accompagnera ba sara ba cœur bon ce à partir à wana ndé au sage pour le moyen ngobima on a bemé boanga ba le mwanga zingzong bali ba ancien ya wenge na début ya wenge denge bandaka bango ba zalaka bemé boanga na ba le mwanga zingzong que je salue parce que c'est un frère qui auto garde ba bonne relation ndé mouvement et au banda on comprend na début on a ba tu bien boire bazala au départ tu as bien fondé parce que comme ça na début à Wengo ezara na kini ya pa ba cofondateur tu as bien fondé un mouvement aimé boanga wana depuis tu as nonté non wana udunga na ngai wana ke na ba chiki na nga pe ba cop na nga c'est rona mikiliste na nga mikiliste mais tout le monde a bana mai bazo ni ba meke mo aventure pour ba aventure ni tiga no bo pour le mouvement n'a kina n'a mikile n'a moté vous comprenez bon et ça là que Francis groupe on a ba yo na raté et qui scindé en deux partie mo me boanga akena kubatu na ka ku na mikile partie mususu ba tikala ba rento ba Marie Paul ba JDT ba ya yuyu ba le mwanga zingzong Francis de Sukona on a vice président biso wa barik le président Francis Kalombo Nemtayoya pour elle par exemple et même le mouvement pour na Congo le Mobutu
kungulu sikoyo azao manager wenge mobimba awa azona ba problème moko et au salake ayibota ngade amoni clip wana monanga malasi aya bena mikili ono fami ma groupe wana batu wana baya mikili on passe mouvement banda bena yango wana ndete yoko sangana nga mutu pena côte sanga makambo wana Francis Kalombo donc na idée nango te mutakotsa yo na kata El Paris Francis Kalombo nga na idée nango te parce que naki déjà na moi on avait un projet de vie mon boy pour entrer dans un diplôme na kin na kende na non sa étude na mikili donc na projet de vie mon nga na calcul na un jour comme médecin na calcul na ya vie mais comme passion na me rattrapanga tant français est convaincre nga oh non depuis que batembo no wa debs wana ça bien na mouvement tala ko to payer awa to ke ne kin to ke beta la maréchal Mobutu imagine toi ba ripsa ok pour que ne beta la maréchal na mariage à moi na maréchal na badolite imagine la souka na l'art bon to ibo to ke même malgré souka na l'art ba muso aboya oya mais biso to ba guerrier na to ibo biso ok maman ça me dit rien trop dit tu as un ndambo ça c'est pas qu'il combat témoin tu as un ndambo tu as 8 personnes tu kabula la veille tu te kuta na tongo maman te sekisinga danger tu te kuta na Roissy na tongo tu na Roissy na Roissy tu as 8 pas tout benda mais parce que ba na soir on est un mouvement banda donc le nga la wolo bageno sur na pour revenir na bi non na après ba cofondateur à mouvement pour biso mutu toya pena totongi orchestre wana parce que y a des gens oyo batonga orchestre wana na batu oyo orchestre wana sala bango est-ce que comprend ça sans lobeli donc wengel Paris wana oya biso wana biso totonga batu musu bazali oyo ke non ba ye bani pour wengel Paris mais biso wengel Paris bani pour na biso ba depuis cho sikoyo depuis cho te ngana tunaki oli solo te na tunaki yo muto yo amema yo na El Paris yo lobi na muta kotsa na El Paris toi mémoire na El Paris nan mais Francis Kalombo na otebisa oti ngana yoka ke JDT mtayana na El Paris ninga lobi est-ce que ça solo to alkuta je mtalobi yango tuni so que ça solo to alkuta te mais so nga lobi Francis Kalombo yo lobi ke non Jackie donc monte confusion vous comprenez donc nga d'abord na otebisa ke non nga tana na poto na musicien te donc nga naki étudiant moko boye nasala bacope nanga naki musicien te mais nakina ya koyemba na baekole na biso na bainsidé makele naki na chanteur nayemba kutu na basuzuki na badeno ancien wengi ya kala Deno Star ntango nakenda bapoto nakenda ma miziki te ozona nanga donc ngai loko ememanga na makambo wana Francis Kalombo moto azwanga abenganga depuis tsoyaka apesi nga projet mpo nga naka mayele eza ndeye nini masolongo ya ndene français bisanga depuis cho c'est moi le président ngam na manager faire oyo ko peli awa yango oyo kungulu ye a ma mouvement na kin to kende nga na rassurer yo aller na retour landinga abina nga depuis cho monte okende yeba ke to ozonga na tuni oza sûr pour sérieux to na mikanda te to ta mon ba carte mo to benga ba rose ba récépissé mo ba rose avec ba carte mo provisoire nga na ngo na renouveler ngo 6 mois après pour nga séjour à étudiant. Vous comprenez? Donc Francis Kalombo. Bon, ce qui a préféré le bagayer, à mon avis, et ça est bien le bagayer, ça n'engage que lui. Mais ngai kono nzoto na biso ke, mutako tsanga na El Paris wana Francis Kalombo. OK. Donc muto azaki na makanisi wana alongola wana donc ezaki Francis Kalombo. Mais vous avez en relation, vous en bonne relation na JDT. C'est trop sérieux. Tout n'est qu'une question pour Naleka. Non, je suis parce que dans Wengel Paris, on a déjà, on a toujours une conflictualité. On a un problème de mission. Le problème est on a Jackie. Tout nous sommes en bonne relation. Les relations sont bien. On a évité parce que on a rôle baboye. Tant que hier, on a précisé contre nous. On a personnellement dans la baboye. On a affaire na mututé la musique à Congo. Mutasu wa doa na un problème na ye, il vient dans les rambo. Mais tout kutana tu as image sur na YouTube tout ça batu keno on a problème na moto ba na problème na batu trop na vie ba batu oyo ba problématique beaucoup na vu les rambo quand faut tout nga be manda
hein? Natuni bo te na bien botuni bokutani na Viramboka. Jusqu'au 6e mosusu. Parce que yo ne mtobi na ngai to tukuta na Virambo ocheku na YouTube. Tandis que ceux qui na tunio est-ce que oso qui 13e apôtre est-ce que oso somi 13e apôtre peut-être nante. Te nga oso mbango te nga 13e apôtre soki bimi via opianga. Wala vie na nga. Bimaki déjà. Opianga déjà. Apianga déjà. Déjà nzemoni na kat. Ah. Voilà, ça c'est depuis Savané. Donc, dans le Banabino, Juliano R. Kamel, Julie Mekatol, Sandrine Moupende, L Puissance, la patronne. Bon anniversaire à toi dans les 5 à tous ces pays. Savané, depuis Savané, babengaka yo boss, babengaka yo le patron, babengaka yo nyonso tout. Te kakasinaki boss, non, on a nyonso tout ndeko zalaka. Marie-Paul, la représentante, n'est pas là. Non, Marie-Paul c'est mon frère. Marie-Paul c'est mon frère. Baza premier bateau Oyo, c'est Marie-Paul. Elle est JDT, elle est Manda Chante, elle est Rento Vena, elle est Alain Mwanga Zingzong. Pour ne citer que ceux-là, ils font partie de ma famille. Bali bateau Oyo, parce que moment on a vu, il y a difficile à Osaranate. Vous comprenez? Oyo c'est là qu'on a des liens qu'on a tissés, Oyo étiquetés pour la vie. Ce sont des frères. Parce que quand ça a été on a déplacé mon sur les pitchs, net que non, famille est coufate, c'est une famille de l'Obarat, et bien dans la maison a toujours parce que on a baba néonang. Pour et bien, batu musu na musique na la ba ngombe tout mote. Mais batu on tangi wana, to pesa ba mu Congo benabo. Vous comprenez? Que ah ok côté mo wepa mo ba chambre belé ate. O ya ngata o faze ngana yo to pesa mu Congo tongo. Donc c'est la famille. Et puis na souhaitera bango parce que bazali wana ba ko évoluer pour essayer de force ka clan. Wengel Paris, Wenge musique BCBG tout wana. Naibi kebino surtout bozali bana Wenge. Bozara toujours en contact ou bien moi bon, au moins c'est vrai que Paris, on était plus en contact Liboso parce qu'on était ensemble. On se voyait souvent, Toroliab ensemble, Togelukaba Momi ensemble, Togelba staff ensemble. Mais les choses ont changé plutôt. Nous avons une responsabilité, nous avons les groupes, mais quand on se retrouve, tout est toujours. On a donné un voyage passé dans la awa, on a côté mon côté dans la manda, tout est mbana. Le bateau a la vie oh, car bango de thé, même bandinga mo souper dans côté autozama na Wengel Paris. Autonia Wenge, oui. Maman ça n'était pas Wenge, ba Wenge BCBG tout Wenge musique mon surtout na clan. Tout dans ma relation bien. Vous comprenez? Tout dans ma relation bien. On a le son à côté na moko na bango. Ba guerre zalaka, ba guerre froide des arrêts tango ya Wengel Paris na Wenge wana. Parce que makambo si là. Pourquoi ici là? Parce que Wenge wana est cabona sur la combien de parties. Bisopel Paris et cabona sur la combien de parties. De ça là gelelo, mon amutozo azo vaquer na makambo na ye. Le plus important c'est que biso surtout tout quoi évoluer, zamba battre la biso, zamba battre la clan que mon amutozo zali azala bien na famille na ye. Pour un jour, tout peut se retrouver, on ne sait jamais. D'accord, peut se retrouver, on ne sait jamais. Oui. Il y a art, il y a Moussala. Le long à Yembi, il y a Manarambo. Mais pourquoi pas le Naroba? Non, il y a Massa Mora Wenge. Tu n'as pas de leki Mora Wenge. Tu n'as pas de leki Mora bête de musique dans le latino. Par exemple, Miss Mona Lingara, tu peux la carrière. Et Sam Tito. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Parce que dans mon réponse, il n'y a pas de souci. Non. Non. Pour nous, pour début de l'émission, on a remarqué, c'est comme si, c'est comme si on a bango, basola tam suma bien te sur nga. To eta musu ke no ba tritanga ba cher mo bo yango moni pona nini yo lo bateke no ozotanga na nga bandeko na nga ka ndenge ni. Ah tsuka voilà. Le pour tout tanga otanga bateau yo bazana kata libota. Vous comprenez? Notre bano notre répéter le susu. Nga depuis tso nazaka nga conflictuel te.
C'est vrai que je dérange par rapport au temps mon sous il y a moi charisme nanga par rapport il y a moi temps mon sous de mon autour bango standing nanga za nango temps temps sous dérangera mais je crois nga o na sala ga ba faut na sala ga c'est pour moi d'abord pour que na ko za bien yo yebi mo na sonné temps molaka tant oza bien les gens te respectent tant mon boulot baboni ko critiquer baboni seka yo abiso to saka be fort que pas seka biso te on to saka be fort mais ni ko ba teke de mon autour ba to ba boss sur une unité on se débrouille. Se débrouille, on se maintient, hein? On garde la ligne, quoi. Voilà, on garde la ligne des DS longs au comprendre des gens dans lobby. Ça venait depuis que Oyebi Muto Babengaka Jean Bélis. Ouais, mais Jean Bélis très bien. On a dit, Bataka Wenge, Penado Bato, Penado, que Babunda Po, Bakumba Wenge, Zala. Ce qui est un jour. Bon, Oyebi, pour dire vrai, on s'est perdu de vue. Hein. On s'est perdu de vue. Mais le loso est natal et c'est un mot d'instinct et c'est un mot de motatindanga parce que ça il fait partie de ma famille ce que le autre musumba hein on le bini place on a comprendre notre bagage am ta clan azandeko de le loso qui musu problème ezali et que ba yebisa que no exemple to zwaka ah Bélis aza na matanga na odemaika na odie toté Bélis azobela pour musu pesani nezali awana kin sisili sanan kokata te kende tina suka te yo to mutu nga zona loba te ninga loba parce que makambo yozo loba et mona ke bino bato clan wenge boza ba ingrat par rapport à quoi Jean Bélis a sali au moins 7 ans na malade et puis lelo Jean Bélis a koufi yo ozolo bananga ke tu peux même aller au talaye soka zobela ko de même to kende au moins sur ma bé biso sur ba chroniqueur yango il faut poser une question on a liboso hein une question mon piège ngana zobate je vais répondre il faut bandanga que je t'informe que ton frère hein Bélis a autre côté ton frère ngana ko informer on sus c'est lui qui est ton frère c'est là yo ibande ko ngabo wana za vie na bino oyo aya na kombo ya wenge zela non oui bien ce mot lelo yo ibande ko buninga za na bango oyo ki batala nga la TV oui bande ko buninga à part Dodi Tsamundele à part ba Coxi Tsamundele à part ba Michou à part ba Eric oui bande à part ba Picho ba Aliawa bande ko buninga na bango oyo ki tokuta na kate engo baté na linga bango te engo baté que dans une affection vis-à-vis na bango te c'est juste que ba calendrier ndenge zalaka donc eza mo boulot ngai na kozala ingraté vis-à-vis de ngoto lobake non ba ministre baza ba ingrat vis-à-vis oya na koma wenge obelisa ya na kombo nango le na zo informer ali wenge musique wana le na zo informer wenge wana c'est manazo ya obelisa ya na kombo o bango bazana ba pole ça ba Gilles Biselele na motango so bato ba histoire ezali wenge wana nini nga nakoma jamais ingrat vis-à-vis parce que nazo devoir nini na Bélis ali famille to ça tant biso uti wengel Paris bango baye ko tsebi so poids to ba polisa olaninga tant biso ya parce que wenge kakati bazaki dessus na baninga na biso ya wengel te bazaka mobimba tant biso ye na ba Francis Kalombo on nazo bana ba témoin bazelo ya jouer paka bango bayaka ye aya Gilles Biselele aya paix à son âme parce que et toucher nga parce que nazo apprendre ngo na émission boy nga pe nalingaki na apprendre aucune émission parce que je savais bien que oyebaki ozaki en pleine préparation okangaki bachombo o na obenga benga yo ozoyambanga te parce que ozaki vraiment en pleine préparation donc ça dit eza faute na été pour comprendre ngai donc na yango na ngaki na informer na 4e émission pour vous comprendre voilà dans l'émission na 1 minute de silence en mémoire à Bélis et monsieur Silité to banao boto 1 minute de silence parce que wana zali pena bay oyo babundaka tanto yaka c'est wana El Paris tanto yaka bato na perception ndenge totambola na kine yaki Bélis polesha Gilles Biselele na komone kiminga ape na Paris komone kiminga mais oyo ata mosaka te michi baki bato penake non te gouverneur tamba te komone kiminga mais oya
Eoya, comment on est Eoya pour il y a mon grand frère, Bagina Batou, bon, autant mon labo. Donc vraiment, paix à son âme. Et ça n'a pas si tôt parce que nous allons apprendre en boy. Alors je demande vraiment, je profite vraiment pour nous faire condoléances à la famille de Mobimba, au Balandinga Lelo, la famille surtout à Wenge, de perdre vraiment un des guerriers Nabiso, paix à son âme. Mais Marmounou, ce que ça me permet de donc on va paix à son âme. Voilà, paix à son âme, il fallait qu'il cacaille les caboyes. Il moto na la vérité, il fallait qu'il cacaille Alexandre Boye. Avant na comme na place, il y a des pichos. Pour le bien, on fait avant-hier na Boutou. On a bien mité. Ils en ont mort. Ah, donc super. Donc si on est vraiment, hein? Dans le cabinet, on a su qu'on a comme on a des pichos, on a contribué à la carrière d'anga. Jour à day wana, na kilina ko assister famille wana. Merci beaucoup. Franck Ndongo nangai. Dernière question, nous avons tourné pour notre côté, comme on a des pichos. Yemoko personnel. Donc tout ça qui na série Wenge, surtout comme na série Quartier Latin. Mais Quartier Latin, ça rend la question moko. Comme ça, tout comme si on a Yemoko savané des pichos. C'est un débat, actualité ça va. Il y a un nabi quartier dans ça qui na série Wenge, tout côté série Quartier Latin. Juste une question. Après, tout côté na concert aux préparé. Eri touti ayaki na fali pupa. Depuis tu ayaki na fali pupa. Secret mo reza na kati wana toujours ngato eba nana ya na fali pupa na kati ya Quartier Latin. N'importe quoi. On dit que gars je sais pas quoi, il dit qu'il faut pas éviter quoi. Ngana ebiso ngana na fali. Yo ebisingelo te, eri touti ebisingelo te, mais batu balobi. Depuis tu aya na ye eri tuti aya na ye mesiko na kwa na yo pona sina sola ke na eri tuti yo pe siko na ye na ndenge na yo na ataki émission moko boye nderi tuti sa loba bongo na taki on na YouTube wana na mikili po ana kota yango te natala yango mi na mikili na mona lobi ke ayaka na fali ngana kamwa ka ke lokuta ndenge na pona ni vous comprenez. Fali, c'est mon jeune frère. Petit dans la carité na Sinkin. Ngana lulua, ba on nchanga na mwasi. Balabala mona ba wasenga kimpuni, mon ami atika biso lelo paix à son âme. Fali a jeune frère nanga on a carité biso paix marabo pa ba petit na biso. Fali yaka, nani we pa to leki nanga. Ngana yamande Fali na groupe na quartier latin, mais na yana été. Moto yana Fali na Quartier Latin. Fali ki na tala latin. Tala latin lo ke se mso Sinkini kuna. Leki na Sinkini kuna tala latin. Masale ou de Fossé Jata. Vous voyez mta a diriger comme manager maambwana. Faustin. Omoni koko se mabe. Vérité suka so kose e obima. Ramba tala e na ba tala latin wana ba image mo ba tala latin na ba télévision za ko leka boy ba ba kena ba hit parade soki ba nini ba o sala wana comprendre rambo nde mutatinda neso mutatinda kisinzora atinda kisinzora kezola nga peti wana olandi ne tanga ya akuta moko RNF muna ba roi de ngando de yara mouvement na yamba legi nanga parce que déjà legi nanga quartier au comité pour tomber que bango ba ya na période OK ba ministre ba longo ba kisa l'académie donc OK c'est ça qui ça na déséquilibre il fallait recruter de nouveau de remonter l'orchestre parce que 80% orchestre kendaki de fallait mettre toujours ta 50 chanteurs mais yesi ko avantage na nini akuta vie na déjà za wana de protéger pour pas toucher. Exact. Vous comprenez? Donc voilà, donc l'histoire est un. Mais au moins les propos que tient une personne devant un micro ou une caméra, ça n'engage que lui. Mais on a contredire parce que au moins photo l'ingaraté, ce qui est monté monsieur Gelelo, nzamba élevé, hein? On va le voir comme monsieur Gelelo, ba fleur na yé, on ne doit pas na yo.
au moins alors il bon dans ce pays parce que mon il fallait assez élevé pour ça il fallait ngongo yo agine lote anga tangue même pas le bageno ngam na yaka na fala tanga ba musu ba ba ko kese lo ba ça ni pas fa tanga ba moto pourquoi parce que gaz les qui élevé on nous tam sosa ndi que non o lo bagyo mtu été fali na bana histoire ne pas beta ngo yemo auta na ba batala la tana ye il y a Fossenjat ali ancien directeur de quartier latin ça c'est l'histoire vous comprenez bon na répondre ga pour tout nga mama pour yama ngana beta ma solo na ngote vous comprenez mais de répondre ga pour tout nyango quoi à répondre ngara pour ezangai pour ezananga ngai merci Nabino surtout bozo landa biso donc grâce Tédika la reine et Belle Dambete que c'est bon tokomi sikoyo na marsolo yango oyo ngana yelaki awa elo ngana yelaki awa depuis Savane azolinga ayemba biloko ya babia ya des baba plutôt sikoyo il faut toyeba mamango botaka mwa ba problème que note est-ce que sola ina famille na ye est-ce que bazana ba contrat est-ce que basali ndenge nini botu na ngapata ke no neni vino litabembo nazo tu na ngapata neni omoni ndenge ngomemela ngawala siko ngala koloba boye donc ngala komi na place na ye mais ye ayeli ngai siko masolo nalobi na bien na place des artistes babi bien place des artistes ils occupé te batika papa Luambo l'état que citoyen congolais yo mona onene tu sais babi place des artistes surtout on a un peu un jour tout espérer que pour place avec moi gaère oui bien ngai go soki ngate papa Luambo c'est un monument atiki bien bengara atiki o bengara matière et le bien ododi atiki matière o gelelo la jeune génération la new generation hein va exploiter bongo taboulé mais tout na tout na bien tout na tout nini babandika mbala moko na Luambo répondre moi le mot oui bi ma monsieur les facteurs chance monsieur a facteur chance monsieur ta monsieur mutu oyo ta musu azwaki idée wana ye mutu ta musu na ngongo oyo azana ba moyen ya kotia pour ba réaliser yango olandinga ta musu mutango oyo ati ba moyen aki fanatique ya nani ya papa Luambo elingo lo bateke papa Luambo était plus grand que papa Taboulé elingo lo bateke papa Luambo était plus grand que Grand Calais elingo lo bateke Luambo était plus grand que exemple comment dirais-je docteur Nico non ils allaient tout ça rendait patient les loba sali wana nazo l'exemple mo so outi ba côté aéroport so ya ko na côté na limité matete bacha monument ya nani ya Lumumba mais avant bacha monument ya Lumumba bacha kana na Kipwanza bacha kana nani ancien président na biso Kasavubu banana wana après bagecha ya Lumumba to yebage un jour monument musu ba otia nani su ya mutu mususu déjà tout na tout place on za munene baba ina papa Luambo to zelat papa Tabuleta musu oya ta musu king kestere oya ta mususu ezaka likambo ya fanatisme ndenge azoba ndenge ye pas aline fanatique à des baba c'est ça se voit fanatisme était ezali fanatisme était ezali que chaque chose en son temps le pouvoir en place hein le pouvoir en place où batu oyo bazwaki initiative wana ba financer projet wana hein tant sou bazaki batu oyo babi babanda na ye tant sou basalaki choix to bana na ye cela ne veut pas dire que le ba banda na mususu ngai olobi na ngai non denga pena nga fanatique ya de baba ya mabete nga ko tuna moni ki fanatisme no kena ma bien pour na voix donc ça dit so ozoyemba takangi mambo abi de baba nga na lobango déjà modèle nanga ya chant c'est de Baba El Shabab il m'a influencé dans mon chant mais il y avait pas que lui il y avait aussi Koulout na Carlito il y avait ba Velay Zolanda le obeto tant to côté ba Rambo
tozwi babiloko mpe vie lai wapi vie lai papa evoloko ti oyeba komona ete sikoyo makambo na vie lai oyebi ke vie wana alingaka maseki te oyebi yango nafingi ye bane kutu alingaka kutu bane bayemba ata banzembo na ye te yo sikoyo olingo nayemba ye te po place wana nabangeli nde yo folandaka so bangeli nde yo balingala nga nabangeli kaka yo nalobi obangelanga na nini ifoloko oh mwana Dallas non folanda ndenge nazoloba nalobi kulutu nanga débat bon nazoyemba lelo c'est mon modèle il y a chant na banuance ainfluença trop chant nanga nzambe apesanga voix moko so nazoyemba il y a des similitudes na kulutu wana olandi nga mais na utoloba siko nabakisi nalobi ke non il n'y avait pas que lui moi étant chanteur toujours mayele pas ba grand chanteur nzako mayele muso ba Carlito ni na ko caresser voix na ozongo wana nazo mayele muso pas venir so pepe calé ni no fan ça vena c mayele muso to zo ngo pa papa wemba ba velai evolo joker so ba cours muso par correspondance parce que oyoki ye ou peut bi ah nianso yo vio dinga kenango abanzimba kala toujours mayele donc c'est ça là on a autoloba parce que on apprend toujours na bateau yo bazala avant biso o baliki biso na mayele bon on est au recoma maintenant grand et quoi guitariste on a ça répéter dans Jires faut que ba vie trop depuis les autres travailler na kulutu dans ces joka pour te mettre en doule ça va depuis sont des baba au sentir petit à s'améliorer donc voilà siko ningo yo beta depuis tu chanteur de baba parce que vous solide na famille de baba question oui que na répondre on t'a 100 fois question parce que ebotaka problème biso tinaki ete ale biso mbongo yango siko photo omoni le mal ici c'est quoi les gens ne voient que l'argent mais pour organiser une soirée comme ça comme telle ça demande des moyens moi nous ata différent ça qui n'était bakotia te mais baœuvre nde ya papa na bango ata singa guitare asombaki te jour wana ce sont des gens mal intentionnés nga so nazoyemba kulutu nanga de baba démarche oyo mon frère je vais te dire une chose nanosa ke nazoyemba de baba ça fait 5 mois je sais bien nga mpe na yamba yo voilà ah justement oyambanga oya na répétition oyambanga na so nga nazoyemba de baba bafélicita yo na bachant de baba oyemba kitoko makasi merci à trop parce que tozaka na biso ba reconnaissance wana omoni pourquoi nayembaki na mbala moko te il fallait d'abord tolinga betape nyonso to wana démarche eboso nasaki yaki nini moto apesanga to numéro na ye mami ilela na salue ser na nga wana nabenga grand frère na ye Hippolyte ntango nabenga biyaya nanga namona yo moni babiso balepitio mo éducation eza mo bagage wana mo éducation ezali base wana ezalaka na biyaya nanga namona yo tosolola viens on peut vraiment c'est un vieux que je salue parce que à la humilité makasi il s'est déplacé jusque là où on a allé to fan de solo là mais c'est kulutu tala idée na zanango yango nani avant na sala yango na mona se bakunda vienanga ah petit fou bakunda ye na mingadi juste au revoir Kinshasa pour ne pas Congo ma vie tout le jour de la semaine aux libre quand ote na oza libre tel jour ngabi OK aya to kuta jour wana kende na mona jour yango azui petite sœur na ye au jour deb sakufaka vient na ngawana il y a un hôpital wana na petit frère ne mo za pasteur parce que femme nazaki arrêté azonga na ngambo ya Congo Brazzaville to kenda ngai na 3 bande connaît propre voilà ben bande connaît propre tata mo mama na socia vient nga ben ya mambo na bengi ve benga bv ta idée na ngo boy pas ezala bien vu oya parce que vous avez quand même présent Shock Stars au compagnie token ah legi pas de souci token tokenda comme na cimetière tout ba bantu nga koko na nga za chef coutumier to yebi ba valeur ya makambo mususu to koma na tika fleur na bogi mon samba na yebisi kondo ngai bo kulutu nga na yeka na otala yo to tika fleur le projet na ngeza na yemba yo l'esprit pena ya bien mais ma grande surprise to koma na place ango
basala pierre tombale te basala rien basala nde ezalaka wana so bakundi moto bozwi dale batie likolo na croix batika ndenge wana 4 yango naki très touché j'avais des larmes aux yeux na dit mais un grand artiste bon otali pembeni na ye motu kuta pembeni na ye na ndenge mabe te bayebi na bango ye te na kisasa koto mpe bayebi na bango ye te mais otali batongi osati ma famille bazwa mpena tape babongisa me wana batika esalanga mpasi qu'est-ce que j'ai dit nga mona wa moyen je pouvais le faire nabi non nakokende mpe na soulever pierre tombal na ye na tie wana nabi te fo tobangaka makambo ayaya fo tobangaka baproblème nyasi bango ngai nga projet yaki nano makambo oyo te mais comme tomoni boye on va organiser une soirée oyo nga na koyemba ntango na koyemba ce qu'on va récolter tokoluka mwa parti topesi bino famille comme boza nano vivant bosala quelque chose mpona place wana nde ayebisinga wana grand frère na ye polite oyo depuis tio ngai na rien ayebisanga boye ngai na rien ya kosenga yo comme mbongo nga problème na nga moni ete oyo tomoni oyo soki vraiment esali ke bato basungi yo yoka langage na ye soki bato basungi yo na makambo oyo na initiative oyo ozwi d'abord na remercie makasi parce que bato babosana ye na baoyo ya ye babosana ye na bato kuto basambelaka basala mwa osambela makasi oyo bakosala plus basala te soki ta basungi yo toya tobongisa place oyo po eza soni je lui ai promis ngai bi ok ana kei totala mabongisi ya nzambe mais sala ye ke koyemba chanter le roi de baba okoyembe na 1 mois te ofanda boye bango obandi koyeba banzembo na ye kaka banzembo bango basala bango bazali koyemba makasi trop bazali baosala bagrave bamineur baye basantere moko extra ozomona il fallait nami préparer nga moko nano et puis na nsima je me suis dit bon ekufeli te bakino balobaka nazwa tananga donc nakobeta yango kaka tant que nzambe akoprete nga vie naobeta yango nde esala komona soki batango nyonso to wana donc lelo ndenge eza boye toza na bénédiction d'abord ya famille baza na biso ensemble ozomona donc yango moni tout ezokende yango bien tosattendre nini na concert oyo okoyemba de baba bon je vais faire revivre l'artiste artistiquement parlant tobeta banzembo oyo ya ye na ope ayemba na bacollègue na ye tobana na banzembo lokola oyo azalaki na viva la musique banzembo lokola babidjan banzembo na ye mais tokofanda plus na Shock Stars. Pourquoi? Parce que c'est là où vraiment il s'est exprimé et puis il s'est épanoui na Shock Stars. Donc tofanda mingi wana yango moni tokobeta banzembo lokola bazi kondo batati konde parce que le déclarant bapa futi banzembo yango eza ebele oyo totravaille et puis tu rendre plus gloire dans Nzambe parce que comment on s'appelle Nzambe donc voilà bato o bakoya ba osepela vraiment parce que la nation ku to bena na tuna yo soko yemba mwanze mo muke wa yemba o ya Nzambe Zambenga na ye na yalelo omboka yo oh merci papa ya minga na boboroto na salaka moto na masumu nasalaka moto na ekobo me olimisi masumu na ngai nyonso olatisi nga elamba na yo ya mpembe amen na biso nyonso to amen alléluia amen ça va ne depuis tu tokomi koshite monde entier bazotala yo tellement bamona yo kala ozaki na préparation na moni pe mwa mandefu pe bimi ekoli bakatanga alobi mandefu na tiki yango mpo mosato akosala oyebi soki oyeba bavie wana epuis okutani susu oyo na collègue na bango bazalaki na bango lokwa sege oka guitariste makasi ndenge wana aza pe obligé azali awa ensemble vie na ngai wana vie yakako bamona yo peti tona obeta na ye donc esengaki mpena tosala wana babengaka lokola maki donc travail sur travail pour originalité musique à Shock Stars pour ebima il fallait que kolotu na ngai azala vie bonne ouais kimeza depuis bobandi préparation à l'aise ouais ça gagne bien depuis tu savais na otya bino à l'aise otya biso très à l'aise contrat yo na boyoka ndeni na concert
Bon, wana eza masolo ya kati quand même na rolo bango ateke mokili mbeyeba mais toyokani bien. Ok, loba bokani bien tokozela o te na liboso ya caméra na biso oya kolobaka te tala kutu peti yango ayaki boye kutu boye mona te bazotala ole na kanga yo okoloba nini okomona ngai te na ya devant caméra koréclame soki likambo ezali tokobongisaka na ndenge ya famille. lokola mbongo ebima nano okoloba noka bien vraiment donc tokomi na suka bazotala yo okoloba nini. Bon, d'abord, je tiens à remercier Batoutou Oyo depuis le projet Banagi. Tina Nenge Tokomi la veille à concert Boé. On va croire d'abord Nango. Là, je profite pour remercier l'ONG Artisans de la Paix, Yakoko Chance, Yanangati Zochangala, pour notre soutien. À niveau tout. Na remercier Batoutou Oyo vraiment encourager. Il y a eu beaucoup de gens à travers WhatsApp, Facebook. On a continué parce qu'il y avait aussi des gens mal intentionnés qui ont découragé. Qui ont dit projet, on a ça bakomokata kuna ba banderole. Mais comme on a un visionnaire, obi le total, excusez-moi, le total, toujours on dit moi, il y a moment on a besoin de bêtis. Si on a tout ni, on a ces gens mais c'est au niveau de Mbaoyo, comment tu sais que non ça va bien te? Abina, réponse à Pesanga, Abina nga depuis jeté. Mais Rwanda, tout ce Rwanda a eu visionnaire. Donc, à la de musique, il y a l'élo, mais n'importe quoi. La preuve musique, tant que tu joues, et ça va style, je vais t'amener l'élo. Donc, à la musique. Donc, bref, ngai l'élo, on a ça là. Non seulement pour honneur, c'est pour revivre, faire revivre plutôt l'artiste de Baba El Shabab. Pour que la génération où ils allaient présente plutôt, chanter moi mni ara na mboko de Baba El Shabab. Comme ba similitude na ba voix et que ay modèle nanga na faire revivre ye. Nous nzambe ne mutayebi isika totina oyo inspiration ya yero yelanga. Nga na luka yango te eye ke yemba mutu na yo, yemba vie na yo. Donc tozo yemba to na besoin de soutien. Boya ebele, bo soutenir biso autobetali ça va depuis le son de Baba 1. Il y aura 2, 3 ainsi de suite car dans le bara inchallah. Si nous avons appelé sur Makoki trop continuer yango. Nga mokena nango to na besoin ya ebele ya bino. Pour ceux qui vous sangisi, tout ça est là au bien pour l'artiste. Je remercie encore le staff nangai, bandego nangai, Delix Arlo, Pichu Ebengo, l'homme au pouvoir Papi Kelly, Joseph Kasavubu, Kaskas, Dodi Tsamundele, na moninga na ye ya biso ya famille John. Na remercier Kulutu Nanga Sejoka pour la disponibilité na ye, pour la courtoisie na ye, pour la molingo na ye ou à la biso pour tout reproduire originalité et Shock Stars. Et puis remercier Thierry Kabamba, grâce à qui on s'est retrouvé à Napalm Beach, parce que c'est le boss d'ici. On a payé ce cadre Oyo, tout ça spectacle. On a remercié Pélissus, ma famille, tout le mien, parce que vous allez, moi tout le temps, tout exacté. À London, on a salué mon neveu John Baengo, Galiano, Petit Jean, à London. Michou Savané, Eric Savané, Eric Savané aux États-Unis, Kaira Savané en Autriche, Piri Petit Nanga à base, en Suisse-Irlande, c'est Bozali. Moi, je suis tout allé, je suis allé staff Nanga Savané depuis je n'ai pas rigo, Rwanda, Michou, Julia, Tania, Nazoya Kalamingite, Boulot, tout le monde m'a manqué loin. Tout ça, merci. Je salue vraiment que tout réaliser auto-calculagi, Delix, auto-calculagi et comme réalité les lots. Donc demain au chant de Baba, on rend l'artiste, on rend hommage à l'artiste de Baba El Shabab. Je vais m'exprimer demain. Les images, rejoindront la prochaine émission de Salanganayo, Batala, sur une à la hauteur. Je sais que c'est difficile pour atteindre la perfection, mais je ferai de mon mieux. Donc voilà, merci à toi et à toute ton équipe.
wana bayebi déjà que caméra cachée na ngai ezangaka te parce que naza Freddy Yakimbe moto na vérité l'impresario Claude Ndombasi place aux alliés tel Tendai Maboko Banque pourquoi pas na yo lisusu Evra Bissang l'homme la Porsche Cayenne la vie dénoncée toujours vraiment donc scandalé quoi pourquoi pas na yo Herman Amporio Matika Songo Papi Gene Pichu Mangaya bino nyonso tout Frank Ndongo et puis na yo pe lisusu moto yo nazalaka na yo lelo tolobi héritier Mokende Aimé Bidosha autoroute na yo pe lisusu na kobosana te maman chérie Katia Ngalala c'est doigts aux à Londres Camille Tozo qui est aux États-Unis tu es partout maman chérie donc de bien et puis Nadine Kazadi nani susu na kobosana jamais Stella Kassongo la merveille moninga bongo ya Juliano Erkamel Chili Mekatol Omba Potongo Edi Yakimbe Herman on a tellement peka rapo na pesa pe Tracy Mbelenga po abwaka bwakati